Oligi combien? Batamaye ba olanda biso. Ezaso nandika tonalité wana. Olandika ka voix elobeleli. Elobeleli wana. Mutamaye les nyonso à comprendre que c'est déjà un mauvais départ. Comment ça? Elobeli. Elobeleli wana. Mutamaye les nyonso olandanga. À comprendre déjà que c'est un mauvais départ. Yami balatuni maman. Ce que l'ingi combien puis elle m'a bé maman lobby $200. A beti maman. Hein? A beti maman wana par respect. Par respect. A beti na toro. A quoi même ko quoi a une charge. Et maman comme olela. Par respect. D'un homme de Dieu, il ne pouvait pas le faire. Ah bon? Ça solandi même lobeli oyo. On ne voit pas que Moutoumoko Azan a émis de compassion. Et l'obéli oyo de Calvin. Émis de compassion pour aller ça, il n'était pas émis. Oui, même l'obéli wana de ko. Au monake, eze l'obéli ya mutu aton sem na mawate. Tanga beti mama bi $200, beti mama azongi. C'est-à-dire et on laksake maman sa ibaki mbongo nga nazala nango. Ba moyo nga osanga $200. C'est ça le message. Maman so ayebaki ngai Max Mbenga ngalvin beya balar nazara nango ba compte na nga niveau na nga ausanga $200 ta est-ce que même ayebi mto so na ye est-ce que ayebinga ya moi dose à lolendo pona ko na vidéo tina suka te po esala nga pasi esala nga pe mawa komona ngalo benga ngoza scandale ngabenga ngoza scandale papa ezala batu na nzambo basalisa. Moi, je connais des hommes de Dieu. Oba salisa. Oba sunga batu. Sans tambour ni trompette. Parce qu'avec tout le respect que nous devons l'homme de Dieu, évangéliste Claude Oualissa, avec tout le respect, Otopé, Topé Sanae. Nala Osengane a changé ma procédure nae. Ya osali sakabatu. Ya non que non, mais on a bien changé ma procédure nae. Ya osali sakabatu. Toujours en public. Na on peut $5,000. Non ça la boye. Na personne toujours en public, c'est pas bon. Il y a un spectacle, c'est faire important. Il y a un scénario, nous Calvin. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci, Nabino Nyonsto Bozola, Nabiso de partout, Bonzambe, Nabonzambe, Lola, Ezo Futa, Simona, Antoya, Kolobaki, Nzamba, Boto, Kwaye, Wapina, Mansazo, Sayebiso. Un grand merci, Nabandeko, Bastena, Moussaloyo. Là, je vois notre papa, pasteur et fils amis, si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, un affilo, Moukoya, Motema, Bivin, c'est de Homo depuis Londres, Pena, maman, Gisèle, Loukel, Motema, papa, Emmanuel, à Boston, maman, Mami Mbunga, Motema, papa, Blaise, Mbunga, Bonzambe, na bonzambe yesu nde mosu qui si bien aimé dans les Seigneurs toujours na cadre pour informer bien na émission na bien rien que la vérité le loto rosolani en tout cas masolo ya ko beta eza mingi belé koleka boza toujours connecté to za ina frère Max Mbenga shalom l'homme de Dieu shalom ndekolanga Alvin Beya na pesio merci pe shalom na bana nzambe nyonso o bazuli bakwa ko na biso mukona lelo bipai na bipai to za ina sengo pamba te yesu za na bomoyi attaque mikakatano kati na mboka attaque social na biso ils a posé un sérieux problème mais ce qui me réjouit ça été comment Albin de kolanga za santé ki toko na zota na zoko mona bato nzamba zotika biso te yango de kozola nanga oza na poto quel que soit problème na yo tombola miso na ngomani David alobi je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra les secours secours ya solo na moment oyo dans un pays si riche dans un pays béni dans un pays où nzamba pesi biso bozui bomengwa ndenge na ndenge mais baimboka bazali ko souffrir mikolo moi je me dis total et la mutute mais total et l'encolo na biso papa obeti di solo en tout cas merci beaucoup papa Marc. Ozo monde social ya mboka ndenge ni papa mboka ozo lobaki etoni ba chef bona bo bande obazo souffrir social ya mboka ozo mona ndenge ni papa. Merci de Calvin mais c'est la médiocrité papa. Pas
pasi ndeko Alvin na mitunaka kobota ma congolais ezali libabe ezali botutu ezali malédiction tosala nini biso ba congolais tosala nini lisumu ni tosato senga nzambe pardon puisque tozana mboka oyo bomengo ezali ba richesse ezali nzambe asopa sopa il y a deux pays Oyo pour l'émergence Tabango qui ne dépendent que du Congo. Mais regarde la situation sociale. Il y a des Congolais. De Calvin. Kende na bopito. État même il y a bopito mingambo kanabiso. Mawa pasi. Pasi. Bande kubeli bazo kufa. C'est pas par la volonté de Dieu. Mazangi mbonga osomba kisi. Po ba traiter yo. Po munganga simba yo. Et c'est d'abord futa mbongo. O futa mbongo soki kuna examen papa to suka wapi ozwa transport Alvin casse-tête mais pose taxi nzambe pesanga transport na omeli mingi na re papa kolia n'en parlons même pas to comment kolia na délestage bilialia au défima panatongo au kimi aux allez incapable ko futango scolariser les enfants c'est tout un problème bana mingi atangi aneo ane wana chômé ayeko reprendre lisusu otanga ki yango pe osilisi pozwa musala il faut za ndeko ya oza na parti politique ngandi soza mwana mwasi il faut les opération canapé directeur abimanayo dis-moi un peu comment na kozala na isengo comment to kozala na isengo tozo nyokwa manamboka na je me dis qui nous délivrera qui nous sauvera il est temps Père éternel que tu agisses mbozu ya mboka bomengo mboka ekomi ya bango batongaka bango sombaka bango na bana na bango biso toza kotala bango un jour nzambe osambisa bango. Papa Max Menga toujours na likamu ya social roni église esengeli jouer na makambo ya social papa ezakambo l'état ne force occupé to église eza na rôle mo esengeli peut jouer. Non, église au moins une de Calvin, très bonne question. Yesu aela kibiso évangile moko holistique. C'est-à-dire que conformer mutu na ba dimension nyonso tout corps, esprit, âme. Complémentarité za makasi kati na trois parties wana ya corps. Ce qui partie moko etengami mususu wana ko sala malamu te. Église le sengeli et mon appel développement. Église sengeli et soukaka kate na côté ya ndenge to sala kaboye. Ezali malamu pour sauver les âmes, pour que les vies soient gagnées, pour que les vies soient transformées. C'est une très bonne chose. Ce que nous faisons là, présenter l'évangile à ceux qui ne connaissent pas notre maître. Pour Baya Katinankolo, Ezali bien, nous encourageons. Mais nous ne devons pas nous arrêter seulement là. Et Seigneur, l'évangile est à la complet, à l'instar de notre maître Seigneur Jésus-Christ. Oya teyaki, abikisaki, alesaki même bateau. Dans la histoire de multiplication des pains. Hier soit téya mais comme c'est que maître ça ne va pas public on bazana mokate bananzala rosakanate bananzala rosakanate nous connaissons l'histoire mais nakendaka na l'équipe moi parti au moment c'est que nous mais petit moi zanati petit moi zanaka na 5 pains à 2 poissons ba disciple ko ba minimiser ngo petit moi na 5 pains à 2 poissons maître abina na c'est pas la réaction à Yesu amenez-les moi. Yes, Dieu se servi, Jésus se servi. Na moi muke wana abondeli pi batubali. Tu vois la mission de l'église, mais biso ezamingi a ezakaka et totei on s'arrête là. Na mboka na biso il y a des hommes de Dieu que Dieu a béni. O apesi pe makoki. Moromona aucune école, même un centre de santé, et ça normal te. Il y a peu ça bravo na ba catholique. Ba catholique ba évangile. Au moins à Sima, bâti centre de santé, koto bâti école. Nous avons tous étudié dans l'école catholique. Mais au moins que le mouvement ba réveil oyo. Bazali mingi te batu na nzambe oyo, bazo sala kanisa te atei loba. Mutayi ko bela, to tia centre de santé koto yo, muto sengela tanga. To sala école koto yo, mingi bazana angote. Mingi basuki kaka, mais évangile les alliés incomplet. Évangile est complet. Mutumsusu azoki makokite par exemple, il y a autant de classe. Baboti wazena wa moyenne te. Mettons une église. Bosata mo centre moko ya alphabétisation.
et pas wapi non baton bozo kotangisa bango A B C bazo yokola mwa muke yango bande ko belé azana Bible kaka tia na lipeka mais ay bino kotanga Bible te le peuple église na biso nyo surtout à Kinshasa comme français na français il y a des gens qui applaudissent mais ayoki na français wana te yango église le tout église mo ya tango oyo ezali église za ko viser développement église eza ko tia Yesu église zo tin batuna misala église pe ezali n'est-ce pas ko créer même emploi ko créer activité pona ko sunga libota bana nzambe j'apprécie basana nzambe belé bana poto o bazana Kinshasa o ba comprenant likambo oyo tozo sambela baza kuna na orphelinat na bango to sambela baza basala ba boutique basala ba pharmacie basala ba école ba centre de santé et c'est comme ça que apport paye à église na développement ya mboka na émergence ya mboka ce que église za na centre de santé ta pensa ba catholique au mona soki na ba centre na bango za na ba paroisse ba prise à la rebeleta ou santé que ça commerce cité au moins la consultation primoko ya muke bakisi komona oso bakisi belé na primoko ya muke ça fait du bien ça fait du bien dans la ligne a kotali ça est église et senge to lamuka église to bondela église pe to sala to sambela to sala to na moyen nzamba zo pesa biso ce que chaque église il faut s'organiser to somba terrain côté kingani to sala ta ferme na biso to sala ta école na biso to sala ta boye même bano bazo yenga yenga na balabala ces enfants dits sorciers ces enfants dits de la rue même les orphelins wana eza musala église eux c'est l'église à sala yango combien d'églises en Mboka na Kinshasa au bazaba centre d'hébergement même église soutenaka Moussa Mouno Tozo Sala, Ndo Calvin, bientôt une année, il y a orphelinat na biso. Partage ton pas avec celui qui a faim. Merci pour l'accompagnement na yo. Merci pour le soutien na yo. Merci na nyonso salaka. Pour na kopé sa biso espace total sabato Moussa to sali. Bientôt une année. Combien d'églises au Kinshasa? Ceux ata biso tout au centre d'hébergement te, to orphelinat te. Combien d'églises à Kinshasa? Bientôt une année. Oh, il dit non. Tout que nous avons orphelinat na ba frère Max. Tout sunga bana wana. O tout que nous avons orphelinat za na bibwa. O ezaka na monga fula. O ezaka na selemba. Tout que nous kabolata moi lipa. Combien le font? Ngaza mutabe église. Combien le font? Bientôt une année. Bientôt une année. Combien d'églises oh ba sana to que un peu ko sunga bana wana. To sali sabango et to encourager initiative. Oh frère azali ko sala. Combien? Mais ce ne sont pas des moyens qui nous manquent. Merci beaucoup, Papa Max Menga, Maloba Kitoko. Vraiment, Makas Koleka. Mais, Papa Max, pas biloko eza moment ya kalakeza ba dimanche, au moins que bande bache ma bonze, comme il peut moment non boya ko tia ma bonze to ke otala ba. To ke na ba homme de veillard, to ke otala ba ofele ba chèque, on dirait une église c'est ma société ba au monde hein? Oui, c'est-à-dire que ndekonanga éco ça c'est une très bonne question. Et comme rare. Les gens comme les cambo état d'âme. Pour ça les samoto, pour la kabela moto état d'âme naie. Est-ce que yo yebi ke ba yo freiner o état d'âme naie? C'est ça le problème. Au sote kati na Biblia. Bantoma et ba Bible le biete bane ko sangisa biloko na bango ko tie sika moko ko kabola yango ko landisama na bosenga to na besoin ya moko na moko mais lelo disparaître ndeko no zana nzalo c'est que Dieu vous bénisse. Ndeko na zangi transport, au moins kazangi transport, au moins que ndeko azangi lamba, yo za c'est que Dieu vous bénisse. Papa Lvin, et ça qui ndoki. Nzamba ko kitate. Na kasa mkolomona ina ndako na mbaki évangéliste moko ayi. Na bongisa pe veste na nga bien vraiment kitoko, lui migler moko bien penna na bongisi bwe. Ah, na mo évangéliste na ye, na tali seti likolo. Ah, na mo penza ke hein, il a teliwa na mo ka ngi bien te. On a bon ce veste nanga bien pena mo bima na bi ah en tout cas comme ça na la tona bima nous quand on voit même sanga mais bilambo tsa ko la tana eza yo te pese évangéliste wana ah de veste somme boya mafuta na hésiter na zwa bilamba no tsa ki wana lata bimisa pesta kolo nango yangwana na telema na ceinture na veste na chemise na chaussures bilambo babenga bilamba poison
donc elamba pendobi ah oh on quoi le eza danger papa na kota na bitala kata to sono alors bazu bisanga na litoi ke na zo bilamba na ba menacer nga ba beza anga te papa na beau problème ta bilamba nango obikelekela ye. C'est ça la religion pure. C'est ça que Nzambe aza la carte na biso. Ko kabe ko moi passé na l'église na biso. Toza na ba veuve bazali. Orphelin bazali. Bravo na l'église ba sala ka Nzamba pambola bango. Mais c'est ça notre responsabilité vie na biso na église et commission sociale. Ezalate kamonia nga le nos assistants sociaux en formation. J'ai appris beaucoup de choses. Botoka sa commission sociale les arageza. Maman malata zaka na bibu akufeli tata na ye to noko Paul kuna ya zako bela noko na epa kufaki ototi a moi 1000 francs to ngotika comme ça social service social ezaka wanatende bazuka nisa sinon ba université et ngoza ba science té de sengi na ba église va développer les camps d'assistance sociale. Et ça responsabilité même il y a l'état. Et ça responsabilité na biso ya église ya bana na Nzambe ndenge makomeza ko senga biso. Le ko kabezata le loko kaba ta paza na kele na ngamo musique chrétienne. Au moins yé moko président orchestre. Tande ngalata. Tala balupango, tala ba mituka. Mais tous ces musiciens qui l'accompagnent, ta la vie baza komene. Dans la vie baza komene. Il y a des églises au moins pasteur moi appelé à danger. Mais interprète wana. Interprète na yo. Bandeko ya équipe d'adoration wana. Bato baza nzinga na yo. Il y a ngasi ke Nzamba fungola toza pe na miso. Ilo mususu o za mta senga o totalika obino. Il faut na aider frère. Il y a pas mon Nzambe pona bandeko apoto na bate mitema ya bandeko ni belé eza ndenge ni na biso. Pour moi, biso to sala to na service social. Au moins on subo présenter ka cas. Tout dernièrement to ki na mwana moko ya 3 semaines. Mwana mwasi ano sala kaka to sel par les devants. Bébé à 3 semaines papa. To sala makele to bunda bandeko moko a parti ya poto. Ba simbi sami ba futa mbongo mbala moko na hôpital wana. Lelo mwana na zonga commencer la kaka normal. Azana Kinshasa a. OK. Lelo mwana zonga bébé 3 semaines. Banani ba futi mbongo utina ba tout na siko bata poto bango. Mitema nde Nzamba pesa bango. Ils sont très sensibles na makambo et pourtant visa passe pe kuna na moment ba covid yo ba mususu misale sili ba mususu bazo contraindre bango bazo ba vaccin bazo bate basala nini mais bazana sensibilité par rapport na biso na Kinshasa. Ici il y a des gens que Dieu a béni na l'église na biso nous avons des bien-aimés que Dieu a béni mais pona ko sunga pona ko salisa ezali mo apasi yango na lingine mission na yo tous à la bata ko salisa. Partage ton pain avec celui qui a faim. Mais tout ça lango bien, tout ça lango na lo lendoté. Tout ça lango pour toi mon abisoté. Tout ça lango pour toi mi la kisate. Na sepela bande ko belo comme abi frère Max. Natini moi partage ton pain nanga pe sabana kuna na orphelinat. Mais kotanga kombo nanga te pardon. J'aime bazali belo komona asalili kamabi pardon. Nengi yeso azala KFC bateau. Pardon, ta foi t'a sauvé. Ne parle pas de moi. Kende, ta foi t'a sauvé. Voilà donc, Kokaba. Et c'est loko ya kitoko, nga nonga ke lengi, nonga ke sengo. Lorsque je partage mon pain, nan de quoi zangi, nonga ke sengo ya makasi, ya makasi, ya makasi. Nangi de mission oyo, kosenga libo tabana Nzambe. Dieu t'a béni pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Talanzinga nzinga na yo. Ozana combien de mituka? Ozana combien de costumes? Ozana combien de jupes? Ozana combien de pantalons? Continue, hein? Bamsuba bossala même, hein? Kazana continue na banque songolo pakala. Bake même ko rappeler mon konzimba, ko rappeler papa. Obi kozana continue que pas na biso a ezo kemba awa. Mais bien aimé dans le Seigneur, partage ton père avec celui qui a faim. Dieu te bénira, mais ko sala lango publicité, ko sala lango sport té, ko sala lango makelele té, sala lango na nkuku. Nzambe no amunaka, tanga zo muna Calvin, asala kibo, tanga zo muna ke pasteur oyo. Asunga ki mutokinga, ata bato amoni yo té, mais Nzambe amonaka aokita
aokanisa yo osala bolamu mais tango lingo sala eloko pona mokile yeba yo bamona yo koluka base c'est faire important eza lokola maiko basopi yango na mabele e osala nango eloko te koluka base ok obeti tisolo ya koluka base non kosalisa ndeko kofilme kolakisa na bandeko mosusu eza mabe bon nalingi na ça c'est opposer lelo baquestion moko ya bien oyo est-ce que kosalisa moto alokeye ofilme yango est-ce que eza malamu to mabe ya liboso ozala mpe mabe te ozala mpe mabe te tomona bandeko mosusu aoti poto aye par exemple na orphelinat partage ton père avec celui qui a faim ntango mosusu biloko wana ye nango eza communauté oyo atiaki 10 $, oyo apesaki 20 $, oyo apesaki montre, oyo apesaki chemise soki alobi ete nakendaki na orphelinat bafrère Max na monga fo la partage ton père avec celui qui a faim napesa ye biloko na bino et qu'il n'y a pas de traces mosusu baondima ye te biloko na biso ekomi te mbongo na biso ekomi te qu'est-ce qui peut tu as donné boye boye photo na image et ozala mpe bien bamoni mpe biso mpe toréagir bandeko boza na États-Unis botindaki koli na bino par exemple de Calvin Bea yango tozwi yango nzamba pambola bino ndenge botindaki ndenge ekomi epesa bango esengo epesa motema pio esengo enfin biloko na biso ekomi babiki bandeko poto be banda kotinda mitema na bango ekangama pourquoi puisque bakosa bango atinda koli na ye ekoma te atinda mbongo bapesa songolo pakala ekoma te yango ozomona biso tolelo toza na baorphelinat tozeso masungi mpenza te pourquoi bato omonake toza baaventure toza baescro tosala business tosala kopo nani bato ebele wana basi babebisa bazokisa mitema na bango yango kokaba kotinda ekwa mwa passe mosusu olinga ye moko aya sur place donc na eteni ya liboso eza mabe te mpo biloko mosusu eyaka bapesi Alvin kende kopesa na biloko kende kopesa bapesi mutuka Alvin kende kopesa frère Max mutuka wana napesa frère Max mutuka wana bo frère Max anga lobi te baba mutu akomona ko est-ce que komi somoni ngai nazwi clé de contact ndenge Alvin opesa nga ça fait du bien donc erozala les tout eux dépendent de l'intention yepe semeli pe na mutema moto mais lolenge mususu pe sikoyo komosama na ndenge ya mabe to na Kinshasa awa bato mususu omona azopesa alingi vraiment babwaka ye bamona ye kapesi babwaka ye bamona ye kasalisi nana opesa 100 000 $, neti nga na église eloko to nana opesa 100 000 $ tozela to montaki nga atelemaka te ngai na telemaka te soki naza nango nayebi ndenge na okomisa contribution na ngai biloko to nana opesa 100 000 nana opesa boye bato to amonaka frère Max na opesa 100 000 ngai nasala yango te mpe nazala contre yango nga soki navana pesa eloko yanga nasa semence na partager nayebi nde na osala mokile mona nga te benzamba mona ngai neti video moko nayebi koza na question na question video olingo bakisa nenga balikamba video moko nayebi ke yoza mayele zongo memanga na popo video oyo ya pasteur Walesa oui to me mpe otala ngo na elongo mona yo John Kamande ako aider parce que vidéo etamboli mingi bandero mingi bameki kolobela biso siko netoza corps de Christ papa Max Mbenga to me yana kolanda vidéo to me kakoyeba eza mabe to eza matolandi John elongo papa Max Mbenga OK tito katana omoni ya ona lobaka tango nyonso que bato na Nzambe esengi bazala na baconseiller ya na baconseiller mazoki na bike bato na Nzambe esengi bazala na baconseiller ya conseiller muso ozalaka ke no Alvin olati bien dadi mikolo kangi Kinshasa yo za danger po la papa to omoni yango nga soki soki pasteur alinga nga te ezaka pona makambo boye soki pasteur alinga frère Max te ezaka pona makambo boye c'est-à-dire bango balingi ke to loba te soki mbebe ezali je parle puisque image ebimi na face du monde bato nyonso batai na pesa point de vue nanga il est important que bato na Nzambe
bazalaka bien entouré. Papa Maxime Lembe, il n'y a rien que la vérité. C'est que pasteur Walé ça doit bien entouré. Ici je pas ce sont des flatteurs ici je pas dit manière générale, bateau nzambe na particularisé. C'est-à-dire que dit manière bateau nzambe bazalaka bien entouré na ba conseiller na bango oyo ba pesa bango conseil. Bango pe ba yokaka. Ici je parle d'une manière générale. Non, quitte ce qu'on a image. On a une généralité et puis on quitte en particulier. Donc d'une manière générale, on va conseiller. Il y a mis balé. Na quitte ce que. Comment ça? Mais papa, il y a un problème. Heureusement que Nzamba lingaka biso. Heureusement que vie na biso eza na boko Nzambe. Lelo biso si ton dépendre na pasteur mususu ya Kinshasa metokufa. Ah bon? Oui. Si ton dépendre na bango, qu'est-ce qui se passe? Soko yo pesi point de vue no likamba yinio. Ayambo sur na téléphone te, amone mutu pamba, eza nango pe gravité. Nga na monaka, yaba que heureusement que Nzamba za. Parce que si nous dépendions na bango l'excès goto ofele. Si nous dépendions des hommes, si nous dépendions de certains pasteurs à Kinshasa, tous en abo moïté. Mais na samité maman bébé que nos garçons attaquent à na bozuté mais azapeli pamboli pour l'église corps de Christ. Mais un homme de Dieu pose humble te ayoka conseil. Te bayoka ba non ba si ba bongi ba si ba ils ont créé des relations avec l'autorité à mboka ba si ba bongi bango ba likambote wana problème na bisoté. Donc maintenant na image. OK, il y a tout ça l'analyse. Tout ça l'analyse ici maman. Nazo que tout ça analyse. Image batama yele pe belé à travers le monde. Ba ça pas analyse okolanga. So na bi mabe bazong singa na nzela po to binyon so tout. D'abord la tonalité. Oligi combien? Batamaye ba olanda biso. Eza so nandika tonalité wana. Olandika ka voix elobeleli. Elobeleli wana. Mutamaye les nyonso à comprendre que c'est déjà un mauvais départ. Comment ça? Elobeli. Et l'obéleli wana mutamaye le nyonso landanga a comprendre déjà que c'était un mauvais départ. Yami bala tuni maman sokolingi combien puis MAB maman lobi $200 a beti maman. Hein? A beti maman wana par respect. Par respect. A beti na toro. A quoi même kokwe a une charge. Maman comme olela. Par respect. Des noms de Dieu, il ne pouvait pas les faire. Ah bon? Si nous avons mabé, batum subi va critiquer. On a pas d'habitude en sur tout. Et ça analyse pour vidéo ce bimi. Dans le bas, c'est pas que tu as compte que ça c'est bien, mais il y a que ça puis le ligne il y a que ça. A beti maman na toro. Il y a pasteur Reza Mabé Walé ça. Là il ne pouvait pas le faire. Le col à berger, le col à tata, il pouvait pas le faire. Et bete les liwana, il pouvait pas le faire. Yambi Sato. Vous en avez poussé à aider maman. Dans l'église, tu as un service social. Le quoi monter, vous avez remarqué que maman oyazana ki mubola nanzala. Pour tinda soit protocole, soit tu as un service social, boza maman wana. Azelanga na bureau par exemple. Nina solo la nae. Oyoki. Ah maman zaboye. Ah OK. Ote kandunda on paye combien? Ah boye. Pour maman ndunda. Même $200, c'est un départ, un bon départ. Pour la maman Ndunda. Pour la maman Ndunda monte na Kinshasa, oya ke na somi Ndunda $200. Na habite sous Bazali. Maman Ndunda même na $200 wana, ils ont fond de commerce. C'est déjà quelque chose de bien. Au Bengi, maman wana, na nzela ya président social, au Bengi, na besoin sona maman. Au Bengi pe muta social. Ah boye ça maman boye. Parfois yo mi bombi na opé. Bon maman OK. Na ndé côté ya. Na moni yo bozo tambo na ndunda boye. En tout cas na simba maki. Na to pe sa contribution na biso à église et sungayo. Hein na musa ozo sala comme le ça. Ne lobeleli pe. On va hein bon et lobelo tel ça. Solandi même lobeli oyo.
on ne voit pas que Moutoumoko a émis de compassion. Et l'obéli oyo de Calvin. Émis de compassion pour aller ça, il n'était pas émis. Oui, même l'obéli wana de ko au monake eze l'obéli ya mutu atonsem na mawate. Tanga beti mama bi $100, beti mama azongi. C'est-à-dire et on laxake maman so ibaki mbongo nga nazala nango. Ba moyo nga osanga $200. C'est ça le message. Maman so ibaki ngai Max Mbenga, ngalvin beya. Ba lar nazala nango, ba compte na nga niveau na nga osanga $200. Est-ce que même yibi mto so na ye? Est-ce que yibinga? Il y a moins dose à l'olendo. Il y a moins non c'est pas là parti oyo. Yamba pe bato mususu. Yamba pe bato mususu. Yama yele bazali. Bana nzambe ba ekoli ko sémiologie bazali. Bana nzambe ba yekoli mamba ya ba geste, ya ba symbole tout bazali. Atazane pe mwana nzambe te mais bazali pe aosa pe banalise kaninga na zolo bana. Yo c'est nga $200. Niveau lokola nga max $200 c'est quoi? Au sein ngata ba $10,000 te, au sein ngata ata, au sein ngata. Moi le lend. Yaminei. Na kati na église na ndenga zalaki wana. Bandeko bazangi misala pe bazali. Bandeko bazo kemba pe bazali. Misu pe balobi pourquoi pas ngai? Yango ce que biloko boy, esenge sala makana nkuku, na ko bombama. Pona ko beti s'appelle Baku. Na bandimi mususu ote ya faible dans la église. Il y a des bandimi qui sont faibles dans l'église. Ozo luka kaka $100. Ozo luka garantie ne fait que $500 à Zwandako. Puisque batu mususu pe ba pesa ki mbongo komati ba $2,000. Nde na yokaki. Po na ko kolanda vidéo tina suka te po esala nga pasi, esala nga pe mawa. Komona ngana benga ngoza scandale. Ngabenga ngoza scandale. Papa moi je connais des hommes de Dieu. O basalisa. O basunga batu. Sans tambour ni trompette. Sans tambour ni trompette. Yo za pareil orphelinat na biso. Kana plateau na yo. Tant to qui ba déception. To kina orphelinat belé beto mon mamuzo le kana orphelinat. Et ça la biso mawa. Il y a des orphelins bravo, gloire à Dieu, nous bénissons l'Éternel. Mais tous appels à infiltrer, bah côté la musala, bazon loko la cop. Oye be ba ondenge ni biloko abana, baba kenana banda ko baliaka. Ba expose abana na balabala. Bango toza na bango ba orphelin bango eyo, bo salisa bango pesa bango, atana 1000 francs na. Bazu bana loko la cop. Les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Il y a une maman na Belgique. C'est ici l'occasion, on peut dire merci. Tout le Cambon, tout Zambon, peut implanté. Tout Zambon, tout implanté. Tout Zambon, ndako monani. Na monga fula. Il y a une maman, à la Belgique. Tu peux dire merci. Abi frère Max, ndako combien? Abi to futa ndako $200. So bakse ba courant ba mai mais ndako yemo c'est vrai que ndako na ba courant ba mai tout c'est payé comme à 200 mais ndako yemo 200. Abi frère Max garantie quand même c'est garantie qu'à 3 mois. Na commissionnaire ça fait 4 mois. Maman en Belgique a dit $800. Car ndenge na zo kimbongo na seni. Na ke ko pesa. Na ke ko pesa. To zonda kulelo orphelinat. En aucun jour, il peut mukile yebita. Même kombo na inatangita sans olanda ngazabi yemo kwa yebi natanga kombo na ita amila kisa peta atia pela ba réseaux sociaux te que orphelinat wana ngam na pesa mbongo a garantie atia kuna ba réseaux sociaux ta. Moi je pense qu'avec tout le respect que nous devons l'homme de Dieu évangéliste Claude Walesa avec tout le respect otopé topé sanae ngala osengane a changer ba procédure nae. Il y a aussi les sakabat. Il y en a qui n'ont bien changé la procédure. Il y a aussi les sakabat. Toujours en public. On peut $5,000. On peut la boue. On peut toujours en public. C'est pas bon. Pour Nani. Mais on peut se faire maman. Ils ont tous une église qui a $100. Moussou ça lia quitté. Dimanche on peut quitter. Et on peut lia ndenge nini.
asala ka wana ko bombana yoza kitoko mingi asala wana ko bombana pesa kana nkuku pesa na nkuku mutu soki kolobana ndenge na ah bomoni ngai suna koma boye eza pour évangéliste tel bomoni ngai même bato yeso bane ko salisana ta foi ta sauvé yeso savo bango moko bango sa makelele tellement bamona ki loboko na nzambe bakoye ko kanga munoko na bango te ki oza berger ozali pasteur faut que éviter ba spectacle. Pour avoir des spectacles. Il faut éviter des spectacles. Et puis, et là, on se souvient qu'on a le vin. Oh Seigneur. Et ça, dans l'église, pourquoi les réseaux sociaux? Elle vit. Pourquoi les réseaux sociaux? Pourquoi qu'on publie en gros? Pourquoi la télévision? Pourquoi? Si on a ça là, on a monté mananga mobimba. Pourquoi? Pourquoi dans l'exemple de la TV? Pourquoi maintenant maman oyo exposé pe vie na sota bazaba maman bazaba famille ya danger té. Obi après qui toi là comme bakana ko mona ba bandi pe oyo ko luka ko kotele na ndako ko botola mbongo wana zwaki o créer pe problème na famille et tomonit tomoni ozu 2000 tomoni ozu autant kulukele maman siko mikona na veni na bango na famille na ye na mitule sukela kendenge ni e sukela kendenge nini yana zo ba ko oza spectacle oza ko luka base c'est faire important oza ba scénario bato atiangaka nous Calvin une année orphelinat partage ton père avec celui qui a faim le 7 septembre tous en la conférence de presse oya par la grâce de Dieu tout ça musalam nene salemi nanzela bana wana na ba likolo bena kota na bozindo te na ngosa makelele mingi mais je te dis dans une année musamu nene salemi nga monde konayo lokola pasteur ya bana lokola tata ya bana. Quand je vois ces enfants, yozala ki lobby au monaki. Quand je vois ces enfants, mon alila kanabi. Oh Seigneur, oleki kana nzela nanga pour no pesa bano esengo kana nzela nanga nkolo. Kana nzela nanga, qu'est-ce que je vais? Musadi ya malonga nazara nango. Mais nous avons la vision. Na orientation en Zambé, malé mezo kende. Moi je pense que la discrétion, la simplicité, l'humilité na usala makambo efutaka. Si kotanga sali bongo, ba mama musu bazaba ba ko constituer pas de biso petoke pa pasteur. Pasteur o pesa ke 2000. Pasteur biso petoye. Tango yebisa ba ke nga za na ngoto wa comprendre yo. Nandenga pe a sagesse. Maman yo ba na église ba mani bateka ndunda baza. Ok, président social enregistré bango. Bon, mon papa social après quitte. Bon, maman ndunda comme azabo. Bah combien 10 papa. Enregistré ba comment on peut bango 200. Ba noter bandunda ba sala au rapport. Tout bon de la pona bango 200 bazu. Nzamba sungé comme 1000 et mata. C'est-à-dire que bango basi mandunda na kati ya ville province à Kinshasa. Ndunde zanga lisusu te. 3 mois ça sur rapport. Na kuzu. Na bon kutu. Musa munene salemi. Donc voilà un peu analyse nangai. Ko sali César mabete. Ko pesa. Eze tinda onko la pesibiso. Arrêtez que baba accès bien pe parcelle hein. Bon wana yo kite. Mais le lenga o ya rosala o évangéliste nabi ke batuna balandaka kana na lo baboy bafinga na banga alaksa nini ya zana nini ye muto kamwa max wana mais bolanda pe analyse bolanda pe vidéo moi j'aime tu sais il y a des pasteurs na Kinshasa baleka na TV bileka lekate papa quand tu es un leader quand tu es un leader
un leader, comment tu dois faire attention à ma geste, à ma gisement, à ma parole. Tu n'es plus un homme vulgaire. Tu es un homme mis à part. Tu es comme une maison construite sur une montagne. Mais nous sommes ça, mutu nyonso mayele oyo atangi ba classe ako interpréter vidéo oyo kandenga na lobi mutu nyonso mayele à classe a contredire ngate d'interprétation à vidéo oyo pourquoi faut beta maman na boy pas obeta na nzoto. Qu'est-ce qu'il a voulu communiquer? Tu as posé une question. Tu as posé une question. Qu'est-ce qu'il a voulu communiquer? Quel est le message? Tout geste compte, tout acte, toute attitude. Même quand nous sommes c'est un message. Et là, attention, aux langues, tout compte. Tout compte. Donc, mais biloko ba passer c'est ba yiba makambo wana. Mais yo posa c'est vraiment proche na ye au pesa la non, de quoi vivre proche té. Bon, moi je suis dans un animateur télé, dans se spécialisé dans le domaine église. Écoute, Papa Alvin, ba pasteur balinga conseil té. So bani ko talisa on peut sa vie contraire. Alingo esute boka bwana ye. Wana constat ba musicien, constat peut pas pasteur. Baza mukie. Baza mukie ozolobela e pa bi ah papa, merci. Papa merci. Natoli na yo sungi ngai baza muke bayoka kate ana ba dollars ils ont des relations na ba généraux na ba colonel ba kota na ndaka ba konzi bakanga ba photo na ba konzi pour on ba ndako na bango au moins kaka lobe ki photo bakanga na Kabila na ba mir na ba bureau na bango lelo Kabila ate ba photo ya Fati tout ça bango baza batu bana ba konzi ayoka yo max ka Max oyo Max oyo bekaza un logoté a représenter rien il y a un danger bango ne ba grand pasteur à Kinshasa bango ne ba c'est ça le problème bakangi Kinshasa je causais avec un pasteur mais maintenant mutuka bi suba tant un prédicateur na mboko ngape na kati ngaka pa ba grand prédicateur na mboko na ka mawana bi oh Seigneur sunga musala na nzambo abi apa ba grand prédicateur ya mboko suba otanga ye deux fois te na ah na est-ce que muto ebi muto sola nae na lila c'est ça le problème. Nous avons besoin de remarques, nous avons besoin Afromax na sepela non mais non mais tu beli pe ça la biso ba remarque ah papa merci bondela ka ponanga merci nga c'est justifié na remarque te nga so sali nga remarque na c'est juste ah papa merci na kamu nabi nazala kamu bondela pona ngai nzapa mbola o mone kutu na saka pona o mone kutu ba yo kakate yango remarquer lelo évangile na Kinshasa muke zokita lelo quel est ce pasteur na Kinshasa autour de stade de martyr to stade Tata Raphaël a sali activité et comme il passe mitema batebele zoki et puis ba pasteur ba kata to vanda na baba to za pe mwanda mayele ne to vanda baba wana il y a des professeurs d'université un peu chrétien un peu chrétien mais professeur d'université mais andimio lokola tata molimo yo tata na ye mais kokanisa te ka zoba andimio lokola tata na molimo qui professeur na ordinaire to émérite na yo na ina to na ipen to na inikid mais tant en église amelami na ye to na ba grand juriste ba grand magistrat na l'église na biswana amelami na zokoma. Donc tous en bas catégorie nyonso ya bato tous en bas réalisateur à danger tous en bas spécialiste à interprétation ba image tout bazali. Merci papa Max. Voilà. En tout cas bamso André côté muso bazo do anglais muso André que da scénario morbo moninde et là moi ils bien préparé et ça ka spectacle nabi ezala préparé ou pas ça dit pour nangai film wana nyonso ça n'édifie pas
Pour ngai, c'est eyaki bonzoto. Ok. Pour ngai ki bonzoto, ça n'édifie pas. Merci beaucoup. On sait que toli, nabi ki ba yokate, nabi ba finga nga ko ba mesana bango. Mais toli zaka ke ba repesa mususu, ba rosalisa mususu hein. Un besoin caméra ta. Merci beaucoup. Bonzambe, na Bonzambe, Lola et Zofuta bien. C'est la fin de notre émission. Numéro ya Papa Max et Oana. On se retrouve à la prochaine. Merci Nadion Kamanya, c'est ma caméra. Bye.